La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na bande konangai, na ba mouresi na ngai nyonso tu o balanda kamabi ya Star TV. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu tikete nzamba lola sala bisu bolamu na mokola lelo. Ngai pe par la grâce de Dieu tozali malamu apa kaka sango ya mawande ekuteli biso na komite na biso ba kwa Angola. Tala ba bande konanga komite so ba kwa Angola bande konangai ezali ba Congolais na ba Angolais biso tozali moto moko. Ya bomonika système nangai na vani na se ezali ndenge nazolela ndeko na biso Diana ya vala na lelie na se donc na vani na se bosoka na mungonge kauki tema azali mutu moko na bako sepanemi fosa bana ikoloba na théâtre na ye donc esenga mapasi mingi yango moni na osala émission oyo ya kovana na se kolela langa nde yango oyo bomoni na vani na se. Merci beaucoup bandeko bozo soutenir partout place bozali. Merci beaucoup na Christopher Songo babi mobile azangaka elo ote na poche na ye malgré te bememe comme Christopher jamais na koyiko za kotanga yango pa mate Christopher ne makamna kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup bandeko na ngai toyoka toujours ko solola. Bandeko na ngai sanga passe pe na mawa e komeli biso na comité na biso. Sangama o bandeko nanga e frappé mutu nyonso tozalaki amoureux be amoureuse ya ndeko na biso Diana. Ata obanaki kotala théâtre te mais que to perdre maman na comité biso ba kwa Angola mutu nyonso aza na passé. Suko biso a problème biso ezali ya koyeba ndeko na biso akufi na nini. Ndeko na biso nani abomi ye. Bandeko na ngai eloko monena rappeler amoureuse na mona kata mabi ya Star TV na vie na biso na mokilo bandeko na ngai ba vie na biso zaka problème c'est problème. Kolala olamuki ndeko na ngai olamuki na problème. Alors quand ndeko na biso Diana to moleki ba association na monga bata théâtre mususu ba benga ngo e maketo linga na tato za la bomoy. Est-ce que ndeko na biso Diana ba linga ke tanza ki na bomoy? Yes or no ngana yo totuna. Nesika na ye musala bandeko na ngai ambiance nini azalaki nango na bakoleni na musala. Batu nini akoyi kopesa confiance be confiance na milieu na bango ya bata théâtre. Toyebi monde na bandeko na ngai ndenge ni makambo elekaka. Ba guerre ba succès ezali mukola soki koma muninga ezotaka mameza na succès bitumbe bande pa mutu wana. Mukolo wana soki ndeko na baozo emi na ba filme bitumbe bandi epa ndeko wana. Meto moni a bandeko na ngai tangu ndeko na biso Diana belaki soki tozongisi makanisi na biso ya sima mutu asalaki interview bosolaki ndeko na biso Gabriel. Tomonaki na hôpital à Saint-Joseph Gabriel na ndeko Diana na bango na hôpital à Saint-Joseph.
mais lelo bandeko na ngai ekamusi biso lisusu babengani Gabriel. Pona ni bandeko na ngai tongo bazalaki na hôpital babenganaki ye te. Bandeko na ngai ba Congolais ezali mituna ifoto tunaka pona nini babengani Gabriel na ebembe ya Diana. Pamba te tomonaki ye na hôpital na Saint-Joseph bandeko na ngai babenganaki Gabriel te. Yango tozoloba bandeko na ngai monde ya musala oyo ya théâtre ezaka guerre sur guerre. Rando na rando. Yango balobi bandeko na ngai Dadi Lenda partager vidéo oyo. En plus lisolo to écoute la biso to yeba rosolola. Parce que ngamba liwa ya ndeko na biso ezoka musanga pi kobenga na pe ndeko na biso Gabriel bandeko na ngai e shokaki pe ngai. Okoro benga na mutu na feti mais na matanga te quand même. Elena leba bandeko na ngai hypocrisie ezali mundu ke mabe na biso bato surtout ba mili na bino bato ba théâtre. Hypocrisie za makasi. Bodo vivre na mutu mais oza hypocrisie do boma déjà mutu wana. Siko tokoloba nini ndeko na biso Gabriel azalaki hypocrite bien nini balobi JC Meya motema ya Orneline Meya na ebite ce que koloba nini place wana biso mina mabi ya Star TV ndeko na ngai toyaka toujours ya kosala analyse parcours ya ndeko na biso Diana bana belaki na ndenge akuzongi na mabele. Ce qui total bandeko na biso avant de kaso Diana Bella boremakaki mingi ndeko na biso Diana basena bakomona na te na bamine na bango bata théâtre abanaki komona na te. Et ça misala na bango babenga ba banzozi abanema komona na lisusu te. Et ça tala ba interview na ba mission mususu to bana komona ndeko so Diana te. Engelo baki bandeko na nga Diana badoki ko souffrir silencieusement balba bongo ya tota Achille. Akobe ko vivre na rejet. Soto lo ba ke muta kufa la muki alobi lo mo boye poison à lisusu lo baka ke na kufi na mauvais souvenir Diana olobango. Pour matin ndeko na biso abelaki toyokaki ndeko na biso abelaki AVC bete ndeko na biso Diana akomaki paralysé mopanzi moni toyokaki ke paralysé bete mopanzi moko. Alors bandeko na ngai ce que tosali analyse na esi rapatifu na kata France zoyeba ezalaka mingi suite à ba problème mutalo kanisa mingi chaque moko boye akoki ko supporter te ba souci tango zo beta kaka boye bandeko na nga ekati yo au moins tango etaki ba nerf boyo ka mutu ake mupanzi à partir bandeko na ngai la star azo fait comprendre que ndeko biso Diana kufaki azalaki na ba souci belé. D'accord bake batu o babomi Diana baze belé na batu na bango ba théâtre baza ebelé. Bibo kele ke boma mutu ezalaka ambeli ezalaka mbeli te. Bobomi Diana la jalousie na mutu balikunya ya ba accusation bo kize mutu na likambo mutu asante bozo akize ye. Ndio soto bandeko na ngai ezalaka passe na motema nano zona problème te ke bakoso likambo bo susula bandeko na place Diana bakoso likambo boy. Bandeko na ngai lelo muna naloba awa avant la sala analyse oyo nalandi interview ndeko na biso abane ko sala talaka biso bata ba media il faut kota ko landaka ba news ni bezoloba batuni bazoloba batusi bazoloba bo il faut to landa ngo
exemple mona kopesa bandeko na interview moko la lundi. Interview ndeko so dia na sala ki yango na 2019 si je me trompe pas. Poto kota 2020. Bandeko na nga interview na so bolandi, interview na so dia pesa ba choc banda kiye. Ndeko na biso bana ko accuser bandeko na biso ya théâtre. Donc tanga ki comment ndeko na biso mo ka théâtre. Ndeko ana comment on va na Turquie. Azo tanga kombo na ye, azo le mama be oyo basala ye ba mauvais souvenir ni nazalaka na ngondo na biso dia na tanga ka kombo na ye. Ndeko na sala ki omona otomona ki otobenga deda. Elieye. Ndeko na biso dia na bandeko na nga bobeki seri moko abotaki. Tanga boti bandeko na papa mwana nzamba sake ngolu avage ayembo kapoto pe ndeko na tombe na mboka Londres mboko nga na vana na Londres. Me baninga na théâtre bandeko na ngai baluki na Facebook nezala kale bakoti contact na papa mwana naza na Londres ah. Me dia na yebaki bakamono satu wana. Bakobi ko diabuze dia ne to bakobi ko boma dia na ko akize dia na makamo oya salate na makamo oya salate. Jusqu'à quel point ba bisa tata dans la Londres que mwana oyo botana dia na aza mwana na yote. Dia na botona garçon mo azalaka na matadi bande ko na ngai. Eza choc bande ko na ngai dia na bango ke akoma ki rejeter na femme mobile na ye ba ki par sous bana te et là on te pas matin mobile na ba ko kipe bana ye en tout. Donc la qui peut me responsable. Alors bande ko na ngai tongo dia na o sala interview mona ke azaide na ba choc. Manga ba mona ye ba nini musozo sekame azaide na ba choc c'est ki na motema blessé intérêt c'est là ki be na motema. Wana ezaka ka moko fola mazambi babira ya kitendi na kata France. Wana zaka choc moko biso to yebi. Siko ba choc beleza pe caché oh ya lobate. Tongo zolo ba bongo bande ko na ngai ezelo ko exposer muninga no aza moins sérieux. Est-ce que ce qui est vraiment que bien na bote na mobile wana te. Maman, oyo kele ko accuser. Est-ce que démarche au salaki au moins que au rendre de comme diana service mabe oyeba ki ngote bilo kele ke na mokilo bo maka mutozi muto obomi muto na mbeli no bande kolanga milliers théâtre mingi ezala mutema mabe boza la jalousie entre bino na bino to besoin de bino que il faut bon racheter temps pour que ta makalo l'un de l'équipe bino ko bana ba leader na bino ba théâtre ba maboke na bino nyosa tu bata nyosa tu mitem mabena hypocrisie etondi bino boba ke bino bato ba midiana ba mille la bino bata théâtre bino boza kosa liwa dia na msori to seda. La star a répété en plus j'assume on a le banc. J'assume que eza maloba ngam na lobango bino bata théâtre mutu boza koza liwa diana na ba jalousie na bino na mitema mabe na bino jusqu'à ce que Diana a comme qui rejeté ce que les kamuto tunia pourquoi ba bengani kaka Gabriel na Ebembe eloko comme ça yango wana pourquoi ba bengani kaka Gabriel na Ebembe matin bible le biete to le bato bazali kolela to seka la bato bazali koseka donc Gabriel a manifesté ki mawana ye aye kotala ndeko na biso akufi alela na baninga mais to so mona interview moko ele kakala ya Gabriel po monda lelo bandeko na ngai eza monda kala te ba image tikalaka ya bandeko na ngai to ngato to le balinga mabe
obiga ke na lobe mabe sima na lo fe ndwande ko na biso. Est-ce que ndeko Gabriel ba bengana ki eteke na ka oyo asela ki ndeko dia na be émission? Po matin tolanda ke émission mo bo Gabriel a epsaki dia na ke atika mona na ye azodi mana mwana za mwana muke atika mona na ye. Azana point na yo toza mama mukolo. Bande kolanga botala ba genre humiliation wana. Est-ce que makamu wana soki muninga na obena mwana est-ce que makamu ko passer na media na simalanga oser bata stupid story mwana na yo alingi mwana na musala po ndoko benga bango mete osola bango ndandi kambo bozo saleza bete bochika bande bo skizane na zo mata me boye na ngo boleke na media ofingi na media odimne mutu na media o emilia mutu na media. Au niveau Gabriel Emilia qui dit dans les réseaux sociaux. Pas si ni Diana article na moto malgré tout que na sima on ba ko senga ba sorry tout ça ka ba na famille maman ko bande ko nga muta ko sabino. Ateza ki a solo bande ko nga beza ki likuta il fallait peleka la mona media. Po matin za makaboko ya soni ke dia la bila mona muke atika mwana yona so atiki mwana eta komona akosele mabe ya za so kipeni iso pie Gabriel abimisa ki wani ngaka ubimisa bande ko nga botala sikoyo pasi ni ndeko na biso dia na bale ko vivre na kata motema na e pasi ni quelle douleur quelle humiliation Gabriel elle qui na réseaux sociaux. Bino kale ki zata bien na la mbeto hôpital mona Gabriel na hôpital. Yo kale ka za pe de sera mona Gabriel ko tele na hôpital. Non, malgré tout manifester quand on te battre. Et na kati na ye. Tanga mona Gabriel kali sipe makambo Gabriel sala ki denga Emilia ki na réseaux sociaux. Suko Gabriel bazawana babengani Gabriel na matanga. Etake mama bokilo, bien etake collègue na musala. Ba question eza ya biso na kata Mabia Star TV. Ba question uti kula ba dekodanga ba réponse eza ya bino ba mourezi na ngai. Esiko vane ebe ke bolinga nga mingi surtout ba papa nga za nga fan mingi ba papa na bolinga nga mingi ba mama pe na za mingi fan na bino. La star na za fan na bino. Tant ba berani Gabriel na matanga la star a lobi boye ba Bible Gate de Genève. Nde ba berani Gabriel na morte. C'est que la matanga peut Gabriel ngelo baké d'ailleurs tenter que Gabriel pas aux la matanga ya na tête parce que cela déjà moi des ordres na mort bande ko biso bata théâtre bande ko ngai bo panda vidéo bo tika mitema bo tika conflit mon ba organisation amne bo tsaka wana eme nous vivons non bo panda la bino bo tika ba kiri wana eme nous vivons non. Bo panzala bino parce que bozo lingana te bo sala mi ba hypocrisie. Beaucoup taka la era musala mutasa musala kei. Combien de fois ba de kolanga bozo ba ke aimer nous vivants. Mais tozo mona yango te. Soki kaka mutu azala likamu na ye libutasa likamu mabe bino ka bata théâtre ba ka mama na réseau so bo sopeli biso. Na simalango bolobi ba sorry. Ndeka biso la guichet sur la qui alba qui vérité. Oui, c'est la vérité. Mais tu peux maquiller ma banga. Bo fingi na réseaux sociaux. Bo sengi supporter na réseaux sociaux. Bo ça ba hypocrite. Ba ta théâtre, ba ta baboke. C'est comme bien bo za la fête na mine bandit. Bo na ko sala ba cotisation, ko la ta ba uniforme, bo la ta ba maneti, bo le la liku. Bo ke liku ba mama di mamba pesa le ba kunela mine bembe. Mita mabe na bino. Boza mita mabe pa tabi ke batu moko baza ba kundela mne bibebe ngwana. Ko kunde bebe za facilité bande ko nanga ba tiki bino moko fami bo kunde bembe. Eza facilité na mile la bino mutu mabe zali parce que ba kundela ka bino bibembe. Mebe ke bande ko nanga o ele ki na fia Diana mebe ke yo poza next. Ba ko sala yo. Jalousie s'il te dit secret bande ko nanga boza be careful. Ne te bakele
ke pani ezotambola nanu na nsima Diana nex azali te lobi libe ezala tour nyonso oza prudente so oza prudente te ezala tour na yo ndenge bozala matanga na bozolela bobeke lobi nango ezanga mpo mate bino lemini bozolingana te ebele poza mpe bozobanga bobeke na nsima nango ezala nani olenga akufa bozobala mitema na bino bandeko na nga please eza pasi na mawa ta émission na sala bandeko na nga na vandi na se naza na kata park na moi makasi oyo mpo matende botemi na morte wana ndenge ozolela moninga aza okanga ozokonsole beke kaka moninga wana kope wana be kopine wana alingaka yo te na insiste lisusu bata théâtre boza cause ya liwa ya Diana liwa eza kaka ya mbeli te na bacomportement na bino bandeko na ngai tobomaka bato yango na vi bandeko nazoconseille bato bandeko na ngai quelque chose na problème bandeko na tozala mingi na maîtrise ya koloba maloba na oyo bandeko na ngai ekoki kokanga yo omonaki après 5 ans 6 ans makambo esili me na nsima na bandeko na ngai makambo wana eyokanga yo na vie pake baimage ezotikala sikoyo bino nyonso te bokomi oleka bopesa témoignage ya Diana akifi moko bien abako partage soki aza na mbongo bahypocrite bino nyonso tu alobaka te econtre bosepeli kakei ti bino kei kende nango aremplace Diana na role ajouaka nde na aremplace Diana na role ajouaka mutu te mitema me bata teatre botika bolinga nzambe mutu moko te akoya na elonga Diana be na koma Diana da akei bandeko na totika mitema mabe tolingana mabe efutaka te toza na bana ta tozokokola bandeko na ngai soki file so tomemi yango bien te tozokokufa kaka bo Diana akufa atiki bana nini je pense pas ta terrain eloko te sikoyo nde nango ozwa charge ya bana Diana wana botala na suka nana suka na émission mpo na lobi mpe mi toza quand même na matanga na ngai naloba te nazali ka efele naloba mwa eloko na kati mabi ya Star TV esala bamoureux esilanga mwa bien botala na suka bandeko na ngai condition Diana bana kovivre na ndako tala ndako condition Diana bakovanda à cause na bino bato maboke ta condition de commencer bakovanda bomene ndeko na biso na vie dure à cause ya songi na bino bahypocrite bajalousie na bino botika nga senga kutwa famille ya Diana ndenge kaka sila asalaki de batatala bango abenga bata théâtre bandeko na nga bopartage video oyo bandeko ya Diana bobenga na bata théâtre na nyonso baza bahypocrite bobenga na bango bazosala nikolela bazolekisa baniforme mpe tolembi baniforme na bino bolata baniforme soki bobali bolata baniforme soki bozala na fete baniversaire mabala bino baniforme bosala kaka ke soki buta kufi ale bosala baniforme bobalaka bosalaka baniforme na mabala toboyi bosala so baniforme na ebembe tolingi yango te bokata makambo wana kosala baniforme na ebembe bosala baniforme soki bobali na olela Diana na se mangi nazoganga Diana naza na se na olelo na se yo mona sele émission na se mitema ya bino mabe bandeko na ngai efuta te bandeko na ngai merci beaucoup na bandeko bolandinga bo aimer vidéo bo partager bo excuser nde na matisi volume makasi mingi si volume mingi bandeko na ngai moni ezali pasi mingi ya komona ndeko na biso Diana ndenge ya kufi bandeko na ngai bamoni na telemi nazalaki na park na kolela Diana na biso na kata park donc bandeko na ngai eza pasi na mawa merci beaucoup na bandeko bolandinga donc minga alobeza te toza toujours na mawa yela bi merci beaucoup na bandeko bozo soutenir ngai place bozo na pesi merci mingi na boso ete kopesa Christopher Songo merci mingi na ozo sala kata mabi ya Star TV na chaque fin du mois donc la star se retrouvaka la star ngolo bake moi le que ça raté quoi chaque fin de mois moi le que ça raté la compte à Christopher Songo moi boy na bois ka otena zo les chèques ta kuna la Diana Thomas Christopher Songo il fait ça la kaka bande ngabo partager image babi to ça na parc quoi merci beaucoup tout le monde
libala. Abonnez-vous massivement Mabi à Star TV. Il y a biso esika yango ye. Bon mona ba Star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai, ba boninganga, ba boningala ya bui. En tout cas, bo s'abonner. Bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Yango na bino if na koka sentiment. Ngaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Okurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabi à Star TV. Soko bo shanyo kanshika biya kanaringi ya mani ya kami kapesa nga pasadi wa.